Congo France. Biso na bango, bango na biso na bango. Ekara molai. France.com, site ya Kolo Masolo à danger. Masolo kitoko. Ok, merci très cher téléspectateurs. Naebi vraiment Boza Ebele Yakolanda émission na biso na www.congofrance.com. Merci beaucoup mon boss monsieur Josué Didi Pumba, pourquoi pas à mon vieux Alain Chamouna le guide Bonder. Merci beaucoup à Mamé Méline Zemba Tozane déjà na Katabakina, pourquoi pas Papi Messi Motomoko vrai bien Mandela Mukonda. Tout ça la rende Tolobaki Lola na Lola chez toi dollar yana Kwanza yana. Voilà la grosse moulu de la presse congolaise dans un Mokote Naza déjà na invité na miel des sons. Tozane Tobeta Beta Masolo. Quant à moi, je dis bonjour Miel des Sons. Ouais, bonjour. Okay, merci beaucoup Miel des Sons. Avant na bandana yo, Miel des Sons qui est n'habitué na What is the to. C'est-à-dire que vient na Alain Chamouna, Ismaël Intime, Soy Bayoki, Miel des Sons qui est na What is the to et ça là bango vrai bien. What is the to? Ah, what is the to? C'est-à-dire que Miel des Sons yembe la biso, au sepelisa bango voilà. Donc comment na bongo ah mais oyebi ke nazana matanga ba oyemba ya lelo donc etika zanga ba paranga nazangi bolingo yoza wapi mawa moto azanga bolingo piqué crise mawa ya ko tuba vaccin attendre natane pardon donc c'est un peu ça quoi. Voilà, OK, merci beaucoup Miel des Sons. Moi nous mettons un peu kotambola to que non mes condoléances wenge musique à maison mère ekufeli Miel des Sons to koyeba nani o akufi na kata wenge musique à maison petit nabiso ya danseur donc petit nabiso ya danseur donc on a ndenge fondé même na quartier na bango ba benga fondé petit nabiso danseur donc acrobate quoi donc petit ça qui est un peu vraiment malade akufeli na liwani na yazala asthmatique donc ba crise à asthme on a donc ils qui est à Makassi donc bon que son âme repose en paix, donc voilà. Ok, merci beaucoup Miel des Sons. Tu es bien que akufeli wapi parce que on dirait akufi mort subite. Na habité son. Non, mort subite abanda kobela, abanda déjà kobela donc banda bambanza Congo wana tuzalaki ngako tumutu na kenda ine hôpital na kena et puis voilà. Mais ba pesi ba gwa toujours nzela parce que tozonga Kinshasa a continué ba soin na ba nini tout. Malheureusement donc il a pas pu arriver dans la destination quoi voilà. OK, merci beaucoup Miel des Sons pour charge à wenge musique à maison. Merci ça langage que moi c'est Miel des Sons. Miel des Sons tangu artiste na biso na ndenge mabete ponga azaka na mingi muta ba polémique te artiste na biso héritier Gogan moto na tebe arata ki consort wana donc artiste congolais neti ba artiste et tout rôle bani par rapport à ça nangolo baka ke sala ki pe passe ya komona ke peut-être ponaki bon moment te un jour makambo rezonga bien a ozwatana ya obeta. Donc azala preseti et puis bachaka pe tembe na mboka mobimba te donc tembe tchana moi sinon na ndaku tembe tchana bana na yo ke tembe oche na mboka mobimba wana ezake eza manque ya sagesse donc bachaka tembe na mboka mobimba te voilà quoi mais comme conseil faut qu'on attend. Faut vraiment attend. Faut qu'on attend. Siko yemoko alobi non ezalaki par rapport ya ba vie na parmi ba vie Igwe le roi de la forêt pasaki na kati parmi ya rotinda délégation on a pas yemoko na nous yemo le roi de la forêt yemoko tozo beta kututi a rotinda batu banani batongo na ye héritier master wana héritier tozala na eti et bazo panza biso ba concert ba Élysée Montmartre ba Bruxelles ba Allemagne ba nini tout et tout il était là donc suko bato na bando tinda bango yé mutando tinda bango to ba kosela ba donc botika ba mambo ko kosela bato ozopane ezali kambunde balo ba boalu ba jitunga ezali kamamboka donc lelo ndenge za bo dollar 180 000. Vous comprenez? Donc, tel que mamboka batu bazana kati wana bana ba colère bana ba méchant azala kuna aebi. Vous comprenez? To
toyebi ke non ndenge zabe ni to na kini boy esi mutu akouta musika ebi soki non ndeza boy te bon na pesi yo 10 000 francs pesanga $100 oyebi se mete et comment na ba niveau tu vois donc eza ndenge moke mutu ya libanda akoki koya kopesa yo makambo na mboka na yo ti okopane ndenge azalaka wana ayebi déjà ke ndenge na vandi ya wana kati ya Panama oyo po makambo esalema na eza temps oti donc temps nango ezali azaka patient. Voilà, ok. Merci beaucoup, Miel de Son. Miel de Son, rôle banini par rapport à ma collègue Nayo Oba qui est trop vite. Le quoi artiste n'a pas des mots qui a comme leader dans le groupe Naye. Et beau, à qui comme ça la carrière solo et puis Olivier Rana Anaclé R Kelly, qui na bango na mouvement ya héritier Gogan Motona Tembe au bani par rapport à ça ba komi trop ba leader mettre au mona ba capacité wana nyonso mieux de son azanongo mais mieux de son ozaka toujours na sa makolo ya Igwe le roi de la forêt. Bon tobota makolo moko te tokola ndenge moko te biso nyonso tozala na makanisi moko te donc mutu na mutu azana calcul ya vie na ye mutu na calcul ya temps donc ma master donc ce sont des bons chanteurs bango nyonso tozana bango donc mutu na mutu amoni o akoko sala qui lui semble bon voilà à salango donc qu'est-ce que moi j'allais dire na ko peut arrêter mututé donc moi je suis là en train de bosser je suis là voilà quoi. Selon mon temps. Ok, merci beaucoup Miel de Son tant baninga ba noma ki bango na ba vote. Mais le lot moni Miel de Son ba nommé yo na wenge musique à maison mère chef sans vote. Et ça là qui on ndenge Miel de Son. Non omoni na via yango te depuis que j'étais là nazo ba proposition nango med fois. Mais oyo n'accepta qui par rapport à la voix du peuple c'est la voix de Dieu. Donc vous avez un contact soki baloba nzambe za la likolo c'est vous avez na quelque to poussa na ki mwa muke et siga nzambe ngo zala. Siko na avion ba musicien à groupe bango nyonso ba yembeli nzambe aponi yo zala premier ministre na biso et tout les boss à la télé moi le big non miel yo il faut assumer non discipline orchestre na biso bani ba monsieur discipline merci mais il faut kaka yeka premier ministre kaka premier ministre donc chef de gouvernement tellement chef d'état-major azali ba ministre ya nini ya défense bazali ya binini ba petit makaba bazawana na tout mais yo il faut zaka premier ministre ngake bon na ça nini na ça nini donc na servir ba collègue quoi voilà. Merci beaucoup Miel de Son Miel de Son toujours mon artiste et belé bazoya kokota ko s'intégrer dans mouvement ya wenge musique à maison mère Miel de Son tant que ancien Miel de Son tant que chef Miel de Son tant que charge ya wenge musique à maison mère vous encadrer bango ndene parce que c'est pas facile parce que ça langage que moi yo mutu ozana kati wana likondi ya wenge musique à maison mère charge wana Miel de Son au gérant ndene. C'est facile parce que tout s'habituer déjà dans ma cambona donc bien formé. C'est-à-dire que Miel de Son pour monter avant quota il faut Miel de Son ne sera système il faut lobanano il faut zongisa nano il faut bobeta nano question réponse. Ngana linga pe question réponse en mingi te ngono moni ke mingi na bi grand prêtre Kaferu Mazana atikele mambona ngana observa kaka zaka moni na litoi kaka nde nini kitoko toleki mais isa ba jeune frère o mosusu ezaka no bon ndenge za boye bon wenge ski là wenge kufa bon na ebite beaucoup mo panza orchestre na bino boya kuna poani donc c'est que mambo ezali donc bazali ba ozana chance na bango o pe azana litoi ya koyoka akopusa na pe akomona pe ndenge biso pe tomonaka donc na pasi na bisengo pe ako comprendre ngo eza wenge et puis moi 2 jours déjà basali on a moi une semaine bani donc na ebi ke ba komisiko ba musicien à succès
po bakomo beta siko lisolo na bango na ba cité na bana tout c'est ça wenge musique à maison mère yango na moni que lelo génération maison mère yango na nde siko esimi musique ya Congo génération maison mère donc mutu muso ya tege onga soki mutu aking azate donc on est génération maison mère donc pourquoi pas ba jeune frère mususu baya ba koti po ba bazwa moi bénédiction na bon ba misupe bazala bon moni asali na biso 2 mois 3 mois kimi susu donc na éviter c'est esprit open à robeta bata on est sur biso to beta wana donc nazo souhaiter bango quoi voilà. Voilà, ok. Merci beaucoup, Miel de Son, Miel de Sotoro, et bah, mingi bateau ba ka ko intégrer, mingi vraiment bateau ba zoya ko intégrer mouvement ya wenge musique à maison mère et vous la plus mingi car ba artiste et musicien ya fait rigoler Jésus de Nia. C'est pourquoi c'était dit à quoi ba zoya ka toujours na wenge musique à maison mère. Non, pas nécessairement. Arrivé à Chiquito. Pas nécessairement, il y a les autres qui viennent aussi de partout. Vous comprenez? Mais bon, Isaka que ba jeune bazana besoin ya robima quoi. Hein, ya robima balongwe na ba orchestre na bango wana nini et puis ba yepena na équipe nationale parce que ba yeba na pena ba yeba bango. Monete lelo Nicodème akoma na succès. Ba partout mais bazala kuna bani nomoni ka bazo ba misia fere wana kingani donc il est qui na baninga ba mais les lopes na ezake non star ou l'équipe boye banini voilà quoi ils ont ça la ba jeune bien on eza esika ou pesa ba jeune nyos donc les lo ba osomonate ba ex collègue mususu ba petit frère mon père ozepe banini ngana obeta penini na osape c'est ça ils ont ba courage à wenge on pas ni on a maison mère donc fubayaka bazwa yango oza maele azaka maele un jour ba bengi artiste. Okay, merci beaucoup Miel de Son. Nous avons autant mingité tout le cafamato chez tout clan na émission na biso. Miel de Son tant que chef na wenge musique à maison mère Miel de Son. Babi oza trop mingi mutema malamu na wenge musique à maison mère. Est-ce que bisa biso ezarara ba secret ni yango eza na se wane bomba ni Miel de Son. Babi oza vraiment trop mutema malamu na wenge musique à maison mère na bano ba fena o bazoya. Mutema be futaratie parce que bon pour comme à niveau à Miel et autant parce que moi je fais beaucoup de temps dans ma cambango j'ai souffert na marambongo na cool c'était na vanati lelo Miel ezake non OK na Zambie OK na Angola OK na Mikilo OK partout dans le monde so kitibo il y a déjà des gens bayaka autant la peine azor webiso na portugais mais azobeta double o luga okatane tieza mutaba mangala menzo andazane mutaba mangala ti donc mutema be futarate parce que morote na kadna bango ko yake no bon na ye pona longola ye kimielo wana te azati mais pourquoi que mutumo ya boazulu kamusane ya vie na ye ngazo ka ke nona kalete wana mende siko soki o mekika ko simba gâchette comprendre que non déjà le balle déjà dans la chambre mbala moko masase robima mbala moko na obeta donc wana kutu ezala sans excuse mais soko zoya politesse ezali au mona ka kino nazo benda yo nazo peso ba direct parce que biso pe ba pesa biso eringa na ya nazo chance akuto monika soko longoli à part les marquis ba tout wana ba flamme kapaya bango ba noko lias be melia la coste mo kentonga ba kabose do ba ozoban ba Céléo Scram donc omoni za ba ancien onga na kutaki na landi ba tik na bango na comprendre wenge ti lelo na za wenge o comprendre siko il faut peut aider bango ba koma wenge o comprendre ba koma wenge voilà quoi. OK, merci beaucoup Miel de Son non o rolo bani na ba o pe ba zo na moi qui impolitesse ponga na ebi déjà moi moko aoya na moi qui tetitesse qui impolitesse moi na tanga komboza te pas artiste pe abeta quelque part président n'est déjà sa koufa que ton homme repose un peu qu'une question est menée à bah besoin de politesse pembeni ya Miel de Son tant que ancien ya wenge musique à maison mais tant que chef au bani par rapport à on est impolitesse on est ignorance et politesse c'est comme sur ça l'impolitesse no bimselo mandoki ignorance pe mutumo monanga donc mon ignorance sala mukolomo deuxième jour au fanda bo tel que non donc andingi na na meka ko sa ignorance mo boy na succès boy mo kilmo bimba ko mo benga ngai ese mutongo danger donc biso to za na pona donc tout ça ba grand descendant
Moi soki kaka non ba mutu akena mo ndenge mo boy directement ba solo lié. Nga siko pona nga don atanga ke non bon te à plaisir. Tika na pesa petit moi aura oza nango besoin. Mais siko nga na kolanda tena koma ke non déjà petit. Yo impoli banité pour nako nako fina yo pena parce que oza pomme de terre toza nin donc sans noyau. Donc parce que nga na noyau. Donc Ersiko na simba que non abimisi boete maatro. Donc ce sont des jeunes n'a jamais na rozana motema qui et ça ce niveau na bisoté on a vivre déjà presque 3 générations d'eng nazana wenge génération na ya ki wenge génération ya baba jeune frère nan ba déplique ba fabricas ba yebu ba keipe ba komba leader ba seulement génération musu ba ye lisusu na nani wana tout ba Arkeli ba Nicodème ba nani tout ba misupe soko ban siko bango bazuya neti 3e génération o ngana zo mondong siko na minute wana atayo moko wanezako sera baissé. Moi je peux pas faire de guerre na banani ezaka elo mo petit mais oza ignorant mais t'es vieux moni kulutu na mboka mobimba na komozo bapel et sali bien bani wa sali bien bon ça va sali bien pour nayo. Voilà, OK, merci beaucoup pour te citer au clan émission na biso miel de son double revolver wana pour ezalaka mingi oyo retumbola miel de son c'est-à-dire double revolver fait bima mandu qui fait bima est-ce que tu yeba lelo double revolver wana ezalaka nini double revolver eza noyau eza état d'esprit. Ils ont noyau, ils ont état d'esprit, ils ont emblème. Tous ces belletés na artistes congolais, lelo, qui nous ont un emblème. Oyo ka mutumo bobani ban et ça est le côté. Maman pense na nani. Na jibempia na moto pamba. On s'opan. Celui qui a bêté au passé na nani. Igwe wa de la forêt. Mais ce qui est place mon Monica moto bêta boy. Au passé na nani. Miel de son. Miel de son. Ce qu'il y a eu ezanine. On comprendre. What is the top? Au moins ce que what is the top et ça peut il y a grosse mollure et ça lui bien on a moni ke bana poto balinga boye vient nga dido marikani na mitso asepeli firmer matoto yo yebi hein 13 étoiles maître Condor place aux na peso mbote vient nga Roger Badioko na bosanité El Chanto Bayachis toujours conseillère donc na bosani PT vient nga Rojani wa bamerando hein yo lo baye se babosani qui cherche. Donc Nambosani Pété Masana Kadhafi Lubaki pas de clean parti bilomo mais c'est homme cinéma officier Bang Clairbo Boula Félix Akessa waneza ba famille na ngai na bosani binote Karel Bilombo fashion officier Bang donc na bandelio susu donc voilà quoi bambote na bino mais tozana matanga tout ça na matanga na ebi ki ba petit na Bermine banini tout grosse molir. Donc mardi déjà donc il a zamba playa tu reçois pas moi en samba parce que tu continuer ba boulot quoi en tout cas mais de son mot de la fin na yo pour na émission ya lelo to des annonces émission ya lelo mot de la fin zali ki na pesi ba tout au batali biso merci na pesi merci na assistant na ngai Foridol Gimoni l'assistant des artistes na pesi merci na tout encadré miel de son de loin ou de près na ba conseil na bino je vous dis merci encore une fois merci na yo grosse molir mais logo ezaka parce que kala bando benga bozoya na nani mais awe komi donc so bokanginga na balabala tout ça l'émission na respect à presse na zala nango tellement bolinga nga petro na comprendre raté tellement bolinga nga mingi nga pena lingi bino amina bi poebo solola ben ouais simplicité yango na esenga nzambe asenga bongo quoi voilà quoi moto pamba eloba papa chéri novi lelo na lobi papa chéri toi parce que moi ils avaient mon anniversaire donc yo ebi kaka donc waneza ami à patron nga le roi de la forêt donc ndenge moko pe que artiste ya mboka pe na pesi bango mbote artiste nyonso ba Fali Pupa ba Lacoste Mokentonga ba Kabose Ferregola ba Ferregola donc artiste nyonso bango tout donc Fabrice quoi maestro donc voilà quoi mais donc les 1er août donc mardi ils a déjà fait il y a ba mort doit célébrer ba mort donc la pensée
na ba artiste nyonso Papa Wemba Mose King Kester Remene ya Papa Taboulay Ser Marie Misambu Pepe Kale Yampagna Pepe Ndombe donc baza ebele vraiment donc en tout cas biso ba o totikali toza toujours na penser na bango milimo na bango pe mana kimia na pesi mbote na bana tu ya Londres mais c'est matra masanga de Dembenza Rita Zangu la japonaise na bosani otupete Katilwa loi na pesi mbote Luc Mutambula motema MM triple M Mazemu Sampa donc bambote place aux ali quoi. Ciao. Merci beaucoup Miel de Soie. Vous êtes déjà invité dans Lelo, na Kermesse la Champagne, place Tandia grosse moulu de la presse. Juste car na Ngwasumawana face à face na ifasi kwana. Lelo déjà na poko déjà invité dans na Kermesse la Champagne chez grosse moulu de la presse congolaise. Ah ouais. D'accord, merci beaucoup. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Merci beaucoup à mon boss, monsieur Josué Didi Pumba. Na lati chaussette pour na kandate. Na lati chaussette pour na zangi ba kachite. C'est-à-dire babi idéologie na nga ya kermesse na nga ya ngoyo. Voilà, merci beaucoup à mon boss Josué Didi Pumba. Pourquoi pas à mon vieux Alain Chamouna le guide vendeur moté ma mère Charlie mère Mila. Ma mère Minine Zembatozano déjà na kata bakina wa même moral. Pourquoi pas Diesel à London. David Olito Motomo vrai bien, merci beaucoup à mon vieux Alain Chamouna, Papi Messi depuis le camp à Mandela, Mukonda, tout ça rendait Tolobaki. Nous sommes vraiment à la fin de notre émission. Quant à moi, déjà, je dis merci, au revoir, bye bye. Congo France. Site ya Masolo ya danger, Masolo ya kitoko.